balandi ya Congo Lokole news.com na bawo balanda biso na lokole ya Congo kuna esika bozali na mboka na Pays-Bas. Congo Lokole lelo eza kotambola awa na commune ya Kinshasa, précisément juste na terrain na stade oyo ya Papa Cardinal Malula. Wapi oyo bandeko na biso ya Brazzaville babande kovanda. Lelo toyo kotala bango lisusu. Liboso tozala kitokendaka bomonaka ba image o tolakisa bino erba butaka Brazza bazaka awa na stade oyo. Après tolandi bango na maluku. Tosoli lisusu na bango. Lelo tozongeli bango lisusu bakomi lisusu awa na stade na bansi na simanga bozomona bango. Yango wana toye awa toyeba ba se retrouver awa ndenge nini. Po totika bango na maluku. Awa baye kosala nini bazo se retrouver ndenge nini bazo vivre na ba condition nini toyoka bango moko na munoko na bango soki bakoyebisa biso nini awa baye kosala nini biso toyeba ke bamisu bakina bamboka na bango bamisusu bazonga na ba famille na bango mais to se retrouver kaka tozomona grande surprise baza awa on tozo kende Congo Lokole ezoleka etu na bango au juste awa bazo sala nini. Kutungula makambo Mazos cheto ya patwana. Mazos cheto. Yondo te loboza. Abo. Tobela ya zo yokwasi. Abo zo ate ya. Tobela bango. Bana déclarer mama na bango mama bana zalakiste.
Mbote mama. Mbote papa. Talaka kuna liboso. Namoni bino tozaka na bino na maluku. Lelo namoni bo se retrouver awa bozo sala nini boza bozo fana libanda ya stade. Boyo ko sala nini? Bon, mama tuni bien, kozanga esika ya kovanda. Sikonde toza boende likambo toza nango pasi mvula yango eye. Tokosala boni. Bino bakambia bo bosimi mboka bo sunga biso esika kolala, kolia tozolia na mukio nzamba azopona, mais esika kolala talaka niveau kuna esika etondi salite ko maladi ebele makambo ebele tokosuka wapi bazemi yango mobala tikani na Brazzaville 4 mois ni kilo kolia kosenga kolala condition mabe kosukola ba 3 tozo vivre vie moko ya mabe dio moko mokonza mboko na Congo Lokole News eza tozo senga lisungi na bandeko o baza kuna na poto o bazolanda biso ozobi asolo mokambi journaliste basunga biso ka ndengo yo zoloba vraiment basunga biso po tozo souffrir kolia kosenga makambo nyonso kosenga kolia tozo ebate tokovanda wapi bopesa biso bisika ya kovanda esika kolala ne nécessaire tozo lia mo losongo lei bongo kuna buto kolala wapi mvula yango eso nokela biso ka libanda mokambi Joseph Pardon président mboka okela biso mesika kovanda zemi nanga yango 4 mois ni kilo le chite kisa komeleza te nazo bela ngayo mokonzi nazo mona te nakobanda wapi ngayo esika kofando na kosuka wapi na kobota wapi senga lisungi na bawe bazolanda biso na poto na mboka bapaya po biso bakotela biso mokili mobimba na sengi bino bato boza na étranger bato boza na mwa mosolo pa bosunga biso ngai ngakoma nga Sylvie naza mwana 87 na miniti naza na famille te na Kinshasa naza na muzemi na kobota wapi naza na ilamba kolata te naza na leti moko te kisa komela moko te ngayo papa nazo kosa te vi nange suki na ebite na kosuka wapi na kobaluka wapi ngayo na komika kosenga lisungi na bino batapoto bato ba koto nyonso wapi bosunga biso ngakoma na nga Sylvie na vandi kaka na caniveau esika salite pona kosanga esika kokende elamba kolata ezate base to kosukola mwana ezate bosunga biso pardon vraiment tozo lela pena ko ya mis pardon on azaki na ngonde yango la kapona zemi na kobota wapi na kovanda pe wapi. Mais nazomona botie ba cantine moko kuna na nzela ba cantine wa botie ya nini ba cantine wana eza comme signe ya lisungi po batu bakela biso mawa basunga biso kolie comme lisungi so cantine totie boye te bakokasa ke toza na bambongo yango signe ya ba cantine po mukamino sazoleka na nzela ta na mutuka ne akamati mo 500 abwakeli biso mo 2000 abwakeli biso to komi fika ya cantine so totie cantine boye te tokolia te deli kambo moni cantine elali kuna lisungi. Merci maman. Mama, mbote mama na biso. Mbote. Na moni ovandi mawa boeli kambo nini? Ifo na vanda mawa. Moni sili kamba oloba lisusu ezate. Na sina lobi mingi. Donc na uta ki Brazzaville. Ngaki na Brazza na sali 27 ans. Donc eza bato bazali awa ba muso fe ba 30 ans. Na Brazzaville ba muso sali ba 40 ans. Eza pe na bana musu baza buta na Brazza akolika na Brazza ebi Kinshasa te baza awa. Eza pe na ba mususu papa na mama ba makiye na Brazzaville ali papa akufa mama akufa ebi se famille na yete ko dewa zalaka ebi ne pe Kinshasa te. Sikoyo biso na Brazzaville kuna ba botla ki biloko tu tuwaye maboko na makolo mbongo ni elamba ni sani ni njungu. Sikoyo tokomi awa pavani susu na maluku bapesi 18,000 francs congolais. Mais na maluku kuna balobaki bazopesa bino bambongo po boke na bamboka boke na ba famille na bino. Ezalaki bongo te. Ezalaki balobaki babandaki boye. Oyo alingi kokende kimboka akei. Oyo alingi kotika na Kinshasa atikala na Kinshasa. Kokende mboka eza obligatoire te. Boso kingale lona kemboka de toye maboko na makolo. Okemboka obandela ndeni. Njungu te, sani te, savon te elamba te. O moto po ezala ba mususu babimaki na mwa biloko na ye nde asimizela akina yemboka pe abota makuna alekika aboya yebi Kinshasa te c'est normal akene mboka ezala neti ngabo na longwa na Kisangani age ya 7 ans na age ya 7 ans na kuma mama munene boy bona obande nde na aki maboko na makolo elamba te sanité 9 ban do bandeli nde bakatanga likolo na Brazzaville nakatanga likolo na Brazzaville siko na okene mboka ndio zabo baza bakata lokolo bakatanga likolo omona na utambola na babeki donc na okende mboka ngo ndenge nini bon mobali pe atikane na Brazzaville a moto ya Brazzaville
bon ya pesinga bana ndambo atikali namba misusu banda na yepe a profiter na etala kaka muta congolais angambo yaki donc ça to na boyo kanete donc ya atikali na ye nga atikali na abenga kateni nite siko to kubandira ndenge nini eza ba musu baza awa ayibi ko sala bilanga te ayebi kaka a chauffeur siko ya okende kusaki chauffeur na mboka ndeni musu aza ba misale belebe asala kakura electricité akende sala electricité na mboka ndenge nini na mboka kureza kate ya okende bandira ndenge boka bilanga te siko nde bova libanda abozo vivre ndenge nini bozo sukola ndenge nini pona mo boza pembeni ya terrasse ana bana bozo vivre ndenge nini leki nanga na donc bana o bakoya ka mikolo tuna ka niveau o menzambe kaka alinga kaka biso ko sukola biso za ka fola muka 4h soko rate 4h comme aux 23h donc na 4h nde osukoli ozumwa ya kusukola soki te urate ozerika 23h ndo osukoli bana bazo koya na ka niveau donc kolia na biso za kaka nde tocheka ba continue boye oya mawa ayikotia donc to monto go bandira te to pesi nyoso kana nzambe to yebite soki leta na biso ezalaka penza na bolingo na biso to yebite mais na ngai na yebike leta na biso elinga akaka biso bande ko na biso ba congolais bazana mbongo ese bakozwa biso ata charge te bolongo ata ndambu bolongo ata 5 boko pesa mango ba place ya ovanda iko simba te donc de to zaba pesa biso 18000 francs congolais na 18000 francs congolais okende ko luenda ku ozwa oluka moya ko teka ofutela mona classe siko bana na biso bakata classe na Brazzaville ba ane op bavandika na bandako siko na 18000 francs congolais et yanga esila kale même jour tolo bakaka na bana nanga wana de sila kale même jour na to vandi awa donc soko yoki mawa ocheli biso mwa eloko to lie soki te ezate to vandi kaka so mvule noki na toujours mvule noka to zindi awa ngaba meminga kwa na kokotamba te ba meminga na mukongo ko tika ngali kola mabanga kuna ale bazwi bana basopite bango kuna donc mwa ezate message ni opesa na bayeba Holanda biso na mikila poto kuna ba Claudia Kovana baza kuna ba Charles Fale baza na Belgique ba o bazolanda biso na mikila poto po basunga yo message ni opesa bango na pesi na bango ba Charles Fale wana ba yo kabiso papa Charles Fale zo mona biso to za bandeko na yo bato baza na mikila poto bozo mona biso bandeko na bino tozo mona vrai pasi tozo nyokwa mana bana mike donc moyen ya kolia ezate elamba kolata ezate donc tozo luka moto soki aluke biso ta moi ba studio to vanda donc après ça moi quelque chose to tekaka poto ko vivre na bana to ko boya te to ko kende même ba 18000 francs congolais ba pesa biso ça ezaki ba pesa biso ta moi mbongo moko o to ko futa ta moi ndaku to ko luka moyen ya koteka mbele tozo mona pasi boete nechinga nazolela penza na moto ya mawa aluka ngata apporter ce dikola ba mindele wana pona luka moyen ya ko débrier pona bana tala mobali ya sabo inga pona kata ne dikola to sana mobali 27 ans to boti bana 12 yebisa mama Claudia Kovana yaza na Belgique asala nini pona yo bo pona yaza mama azaka mawa asungaka na sengi mama Claudia Kovana ke akwa ko salela ngaya sombela ka pied artificiel nazo lukeloko mususu tende na vanja poso na likolo na ngame mata na vandi awa na kotia mai na mutu na teki na komo leisa bana kombo na pesa ye kombo mama Claudia Kovana oyo kindenge mama zolela awa yoka kombo na ye kombo na nga mama Ofona Marie OFONA Ofona Marie donc kombo na nga yango wana donc soki akuyokira ngai mwana kombo ya nzambe oya sala likolo na ase na kombo ya nzambe oya sala likolo na se soki asombeli ngai yango nakozala na esengo makasi parce que lokola mobali ya boyi ngai tala kaka nakosala na bano nini bakoko na ngai mibale bango oyo donc na monde na kosala te donc eloko ya liboso nazolela nde na vi na ngai oyo lelo oyo naza na susi ya makasi yango wana apres nakosenga na bango bato oyo nzambe asa pambola bango oyo apesa bango makoki akwa kosunga baninga nyonso baza awa soki bopesi pufike mwa mbongo ya kofutela ndako mwa mbongo ya koteka yango oyo donc moto akodébrie vi na ye akobandela zero po awa tobandeli ya zero biloko to etikala na Brazzaville donc tosali batele bacongélateur banjungu bambeto biloko to bakiti etika na Brazzaville bango babénéficier yango biso toye maboko na makolo na mboka na biso oyo eza mabele na biso botika biso te toza bandeko na bino nzambe asalaki moto na mabele azwi mabele afabriquer moto donc c'est que mabele oyo basala bandeko na biso baza na poto na oyo eza na bakishasa bato nzambe asa pambola mabele wana nde yango esalaki biso yango basalaki biso bazweka mabele na biso ya RDC basali bango basali pe biso toza mabele moko toza bandeko batika biso te bayoka biso mawa bana bazolela
baza bana classe neti oyo atelemi oyo aza na terminal na examen de temps mais bakata classe na Brazzaville mais awa ye avandi susu na ndako amonde aobandela te bana oyo nyonso bakati ba classe bavandi awa donc matanga na biso ezali l'école ya bana na place ya kovanda po mvula tangi betaka awa mukolo mbula ebetaki awa bana batiolaki amona mokati tokozwa ye kuna nzambe kaka azolinga kaka biso na bolingo ya nzambe oyo alingi biso wana donc bandeko na biso bayoka biso mawa ba manifester bolingo ya nzambe wana kati na biso surtout mama Claudia efana wala sunga ngai na nzela ya likolo ya pie artificielle poso na zwi yango na David Olito aza na France Fleury Balekomoso Roger Matuli bato osunga bango oyo wana nazolela bango basunga biso ngai na olela mingi pie artificielle mais baninga otozana bango bolela place ya kovanda na mboka koteka poso naza na place ya kolala ta studio boye nazwi yango mena na likolo nanga na kotambola tie mai na mutu na oteka na ozwaka mbongo oyo eza mabe na biso na Brazza to banda kosomba te to banda pesa biso ba mbongo te to banda ikoluka to teki to zwi to kangi ba makele bato sombi biloko andako bango ba botoli wana siko donc a pena mabilo biso soko to luki to kozwa pe kaka donc eloko ezozanga tozana ebandelité to na début ya kobandela te yango tozolera na bandeko na biso nyonso baza na poto nzambe apambola bango lisusu abakisela bango mikolo apesa obe motema boboto. Merci maman. Bozaki na maluto omoni bino kaka bokomi susu awa libanda bozola libanda na bambula oyo ezoya boye awa ndenge nini ba mama biso toutaki maluko te ezali na ba oba otaki maluko na biso toutaki maluko te parce que ba maluko ezaki première refoulement oba ezaki na Brazzaville tango ba bimisi bango ba yaraki biso tozaki na Pont Noir après 2 mois ba etaki biso na Pont Noir donc taba taki biso na Pont Noir biso yo ba biso toza awawa ko toutaki so Pont Noir bele ba tondi parce que ba biso toutaki Pont Noir biso toutaki maluko te makambo wana biso toyebi yango te babiso kuna nde babengana biso tokomi wa buskema eloko moko te esenga pe tokoma kakawa tina komini tovandi biso pe toluka pe bandako donc biso c'est ça limwa ndambo ezali pour vite toluka ta bandako na soto débrouiller tokozwa toko débé tovanda ta l'aise vraiment likambo ya awawa peut-être pas awawa oyo awala na makambo na biso nyosu pembeni vraiment merci boza président awande bozofa na place au président azali kombo nene président Kala yene mutu azolandela ba démarche po baluka place bapesa bino bendeli wana ye mutu alandela biso makambo nyonso mpona balukela biso place biso bata Pont Noir président biso ya Pont Noir aza awa azolanda biso makambo na biso tout malembe vraiment. Merci papa bakisa totika biso so Congo Brazzaville mais bango baza bato bayesima biso toye depuis avril mai ba yesima ba ye kukuta biso so utima lukuto ye awa tozo partager te ke bata Point Noir o bato ya Brazzaville te biso to utika Congo Brazza mais président o yazo guider penza président kombo na ye ezali papa François na bi kombo ya mboka te mais azaka awa mais na moni na kati ya commune kuna babengi na kati yende moto dirige ke biso awa toki mo alikambo omoni ye po ezala biso bazana mwasi muso aza awa boti asundoli mwana bebe bamemi ye l'hôpital kasika sikoyo pa ya DJ Abdul papa Beri amemi ye kasika sikoyo na l'hôpital donc bakozonga bozoka bino mo bandeko ndasa obeta libang awa ezate bino boyebi ke Kinshasa musala ezaka pastande ba papa balali misala ezate donc tozosenga na bino penza bana diaspora bakombata bosunga bandeko na biso mbote papa mbote mama namoni yo lali na lamuso na pongi boni na ni santé santé sikoyo tokoyebela santé ndenge nini na ba condition ya boy santé kozala lisusu ndenge tozolalaka boye tokomi lokola banyama na kati ya zamba ondiri lokola toza na mboka na biso te na mboka bapaya tozosama mpe na mboka na biso tonyoka lokola na mboka bapaya bakondi na biso ya mboka baza bapapa na biso batala nano basuffrage oyo biso tozwa mwana oyo bana basite na kanivawa bana 4 fois bazomela mai ya salite bapapa na biso baza wapi oyo biso tozolela tozo na mboka bapaya tolobi toza na bapapa na biso na mboka na biso ya Congo toza na bapapa baza wapi tozonyokwama me na maluku kuna bozalaki balobaki ke baopesa bino bambongo bafuta bino batike bozonga na baprovince mais ndeni lelo bo se retrouver lisusu awa boke province bo se retrouver lisusu awa mama toboyi te mwana so papa pesi eloko bo akoluka nini lisusu
akoluka eloko te me mbongo wana balobi bapesi biso mbongo me bapesi biso 18 000 tofutela bandako kaka wana bana lekole kaka wana kolia na biso déplacement na biso bo 18 000 tokosala yango nini lelo oyo na Congo eza Congo ya kala te me oyo ya lelo oyo tokosala na 18 000 nini 18 000 eloko moko te toyi komona 18 000 eza mbongo te bakoyi na biso basunga biso toza na ntango ya pasi tala bana mike bakoma obota awa kiliki basunga biso tolongwa na pasi moi butu moi toza nyokwama bavayi bakokotela biso awa babomi biso seke so biso lokufi bango bakosepela message nini opesa bayo baolanda biso na poto bo baolanda na poto topesi bango merci mingi basunga na bango mpe basunga biso kaka na baoyo baza na poto basunga biso batalela kaka bakoyi na biso awa te soko bango bakoyi na biso balemba na bango bakokosunga biso te bakokoyokela biso mawa te tolonga na esika oyo na suki sika ndenge wana mama. Merci papa. Tozokende presque 3 semaines en bana baninga bana siba bandaki classe wa biso bana tande bazo trembale ya bakomi ko senga même mbongo bana bakomi babola ba parents bakomi babola pona ko zwa mwelo ko fo senga tolembi mama bosunga biso o vini tokomi ko vivre boye bosunga biso o mboka na biso moko metozo vivre na souffrance pona nini lisumu nini to sali pour vivre na ba condition ya boye surtout biso basi tozo souffrir pona ko sukola soko rater 4 heures et si le ko soutenir na commune baninga rater. Merci papa na tozo senga lisungi to lembi basola tout fait à moyen te la tout fait uta wapi ezo uta na kata stade twana bana chifoid abiento bamvula minene yango ya bosunga biso bozona po bosunga biso bogela biso mata bandeko na bino ba congolais bogela biso mawa. Merci maman. Bosunga ba bébé na biso tabanda baye bazotanga te vraiment na sengi na bino lisungi 1 euro bino bat bo 5 saka 1 euro na sengi na bino bosunga tabato sunga bango oyo boza ebele kutu kuna sona baniki lo bakenda bana otanga ba kombo to ti tongo to lali ti tongo butu tongo donc boza ebele na sengi na bino ka bino bat bolanda ka biso bato sunga bango oyo bana msu bango yo bota bana baza posa baloba basenga bino ba parents boza kuna ba bilamba bobwaka na coin na cuisine kuna ba bilamba na botinda basunga bana oyo tozo senga lisungi na bino. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Papa, to sengi na yo lisungi. Loba makasi ba mama bayoka na ba papa bazolanda biso kuna na poto. Tala kuna liboso. Tosengi na yo lisungi. Loba ko Yaya. Loba makasi. Ah? Non. Loba Yaya. Bota bana bazolela awa donc bana modèle bazolela. Eza passe. Tokomi na suka. Kutungula makambo. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge bandeko balobi kutu na bana mike balobi boyoki eza pasi peza mawa mingi bino botu bolanda biso na Congo lokole vraiment batakosunga bango bozomona baninga mibali ndenge balali ole ero oyo bakeko beta ataka yu baluka libanga moye bakende ezate bimo bobike mboka biso misa eza passe basaki na maluku kuna fale bapesa bango ba mbongo bakena ba province bata ba province batindi bango bakei ba province ya Kinshasa bapesi bango 18 000 yango balobi na 18 000 wana ba $20 na mbongo na bino bapaya eza $20 na mbongo na biso eza 18 000 francs congolais babi 18 000 francs congolais wana akofuta ndako akofutela bana classe bien kolia yango bamoni moye basa autrement ezate yango baye kovanda awa l'état azula bango solution alukela bango bandako akolala bien alukela bango ata mwa site moko boye bakende kovanda bazaki kuna na maluku babimisi bango nyonso maluku bato kokende bakei
bato oyo batikali oyo baza na bafamille a na Kinshasa bamisu baza a baza na basi na bana sikoyo charge wana babi bakende na bafamille charge wana akomi na ya mokolo papa ake kotika lisusu charge na famille eza malamu te yango bazosenga bino bolanda biso kuna ya mikili ya poto boyeba kosunga biso surtout kana azobeta 7000 na Charles Falefale esiko oza na Belgique nayebi ke yo osungaka David Olito nayebi ke yo osungaka Flori Balekomboso na Londres nayebi ke yo osungaka le véritable British Gojo ata otindi 10 livres esala bien nayebi ke osunga wana azosenga na bino bio bato bosungaka Patrick Lema place aux à Londres sunga Fabrice Malita bato ko sunga bango yo moi ba 1 euro wa bochaka ko e sunga ka bango makasi ndenge bo sunga ki la fois passée tokende ko tika ba dona maluko moni ke ezaki malamu mingi yango na yebike wobike soko pesi na gauche droite e bate et ça la bien pour soko pesi nzamba opamba mine belé ba mbongo bo pesa malamu kutu mbongo wana botindi bato baza na passe Congo lokolo akita na terrain Congo lokole atambola pona bino na opesa bino ba information to komi na suka bino bomoni na pesi merci ebele et pas Patrick Nsala yem tazuba image oyo na pesi mbote et pas Bobo ministre na pesi mbote ebele et pas Gidi Bisengo yene mtazali numéro 1 à www.congolokole-news.com na bosante bandeke na biso ya lokole ya Congo esika boza na Pays-Bas na pesi bino ba mbota tro bino pe tozoza ya lusungi na bino boya kosunga bandeko na biso a na pesi bino nyonso mbote tomona na mbala sima na reportage mususu merci.